Qu'est-ce que Mobutu a apporté pour na mboka na biso? C'est ba études élémentaires. Ba misusu ba koma même pas na ba 6e secondaire. Ba tikle aussi na ba 4e des humanités mbala mo ke ba formation ke musala. So bazo lobela yo na français yango. To bazo komela ozo mona kero ba mutatanga ki penza. Congolais bazo lobage non alinga musala te. Mais parce que musala ezate. Bon, va perdre na Congolais, mais va travailler, va vivre parce qu'il y avait le travail. À ta jour, mon retour, non, ah papa na bino lobi non ngai na ina longwa na ngai na kisasa na mema bino tuna poto ko vanda kuna po a moyen te. Jamais. La famille Sali, c'est bien Nicodème l'artiste. Vraiment, abonnez-vous massivement sur la chaîne Cool Media TV, la chaîne Cool Media TV. Et puis ça va bon actualité musicale, politique, société, sociale, vivre. Donc Cool Media TV, il y a Yemei, Olivier, Jerry Vita, Ombre et Lilingi. Jerry Vita, Ombre et Lilingi. Et puis, baza, bon, bah, travailler, bon, on a grand terme donc, il y a un grand journaliste à Salama, Françoise Vita, donc, ça la baza, donc, c'est ça, quoi, vous s'abonner massivement à la chaîne Wana pour l'actualité. Merci et. Mbote bandeko ya Cool Media TV. Mbote na biso banso bino banso na bandako na bino mabota na bino bisika bozali. Ndenge na ebisa bino tokutani susu lelo toza le 30 juin. Le 30 juin 2020. Mokolo ya commémoration plutôt ya indépendance ya RDC mboka na biso. Je pense que na ndenge na ngai penza nazomona que eza mokolo ya fête te bato ebele batindelinga ba bonne fête ya indépendance que ndenge ezali wana baza kosepela que tokomi na 60 ans mais pour nanga personnellement ezali mawa po nayebi te soki tozomona oyo ezoleka tozomona oyo ezosalama. Il faut tirer la leçon, il faut ça la bilan. Parce que biso nyonso toza bana RDC, biso nyonso to lingaka mboka wana, biso nyonso tozali bato yo toza ko sepela ke mboka wana ekende liboso, toza ko linga mboka wana ekoma pays moko émergent ndenge balobaka. Merci encore na abonné nyonso ya Cool Media TV, bato bazolinga biso pe bazaro tombola Cool Media TV po ekende liboso. Merci na bino nyonso. Bon anniversaire na mwana na ngai Fololo na Belgique. Anniversaire malamu eleka kitoko. Voilà. Bandeko na ngai RDC eza masolo ebele RDC wana. RDC za eloko yo lelo te tokobeta lisolo yango lobi te tokobeta yango po eza historique nde il faut kolobela. Toza se rappeler lisusu que partage ya
mboka wana esalama na 1885 na bayini ya mboka wana na bayini ya Afrique bato oyo basalaki que lelo oyo Afrique ezala ndenge ezali, c'est-à-dire ezala toujours Afrique moko ya bowumbu. Boyebisanga bandeko nanga esclavage. Esclavage ezalaka nini? Okomona moto moyindo bakobenda ye na chaîne. Moto moyindo azalaki kolala na ndaku oyo ya bambwa ya bangulu na tango ya esclavage. Différence nango nini na lelo oyo toza kobenga esclavage moderne. Tango ozomona que bato misusu bauti kokanga na ba prison bazopesa bango ba contrat baza bato ya mboka na biso te basala misala pendant que toza na bato oyo batangi ba classe ba kelasi wana ya kosala misala oyo bapesi bato wana. Eza forme ya esclavage kaka mais modernisé. Mais sikoyo avec en plus appui ya bandeko na biso moko pote biso toza toujours na kati ya bowumbu wana. Il faut tirer ba bilan il y a 60 ans oyo depuis 1960 till le 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je pense que ils à la côté à qu'est-ce qui est fait et loko mingite tokolobela. Par contre côté qu'est-ce qui n'est pas fait? Makamboise belé à koloba. To accéder à une indépendance en 1960, indépendance ou les acquis forme ya espoir pour na ba RDCien et belé. C'est-à-dire ba Congolais et belé ba lingaki pe ba kanisa que le fait ya kozwa indépendance wana ba ko bimana boumbu ya solo pe ba ko profiter na mboka na bango. Mais tozo mona tilelo la plupart ya ba Congolais baza sous na RDCT. C'est vrai qu'on est 80 millions. Plus ou moins, parce que Moutouté a ça la recensement, on a. Tozo estimé. Peut-être qu'on est plus, peut-être qu'on est moins, parce qu'il y a des gens qui meurent aussi. Et il y en a beaucoup. Beaucoup qui meurent. Je pense même, mes amis, il y a plus de mortalité que de naissance. Je pense. Alors, il vous a rappelé bien un jour, bah, ça la recensement, dans la norme, qui est qui et Mboka Ezan a combien d'habitants exactement. RDC est indépendante en 1960 et Louki est émergé au départ. Président Abisso Aliboso Babengi Joseph Kasavubu Lelo Batombolé na niveau ya euro national après 60 ans. Va reconnaître quand même na Fachi parce que Batoumi Bazobosana que Joseph Kasavubu a été l'artisan, si pas le premier, avant même Lumumba, pour accéder à l'indépendance. Mais le problème c'est que chaque personnage, Ezalayaye, Joseph Kasavubu, Ezalayaye, Patrice Emery Lumumba, Ezalaki ndenge mokote. Patrice Emery Lumumba zaki muto zaki na poigne, c'est-à-dire agangaka, alobaka, akendaka liboso, azo salela. Par contre, Joseph Kasavubu yazalaki muto ya bongo. C'est-à-dire makamune mingi zaki na mikanda, makamune mingi zaki na ba norme, makamune mingi zaki azolanda moi droit. Pas omema makamuna ndenge ya bokebi. Bozo se souvenir dans le 4 janvier 59. Batu bakufa. Ba initiateur il y a le 4 janvier 59. Parmi les initiateurs, Tozokuta, Joseph Kasavubu. Et c'est ça qui a donné le déclenchement même. Il y a Rokomati à niveau ya kozwa indépendance wana, il y a RDC. Pour accéder à l'indépendance, Joseph Kasavubu a sali 5 ans. Pendant les 5 ans, mutinerie et salami. Ça c'est Betty Namboka Nyoso. Misusu kutu ba comme ça province et comme indépendant et comme pays. Tu reçois entre autres Moïse Tchombe,
na kotaka tanga mindele baboyi parce que bayebaki région wana ezaki na profit na bango vu que ba minerai ezali kuna ba belge kutu ba trouvaka kutu ba masolo wana te po bango déjà basala biso kaka na niveau esclavage kaka na Joseph na Léopold à l'époque le roi Léopold l'air wana kutu bango bazali kaka na niveau caoutchouc kaka bakata biso maboko bakata bakoko na biso maboko, c'est-à-dire soko o memi quantité te oyo baza ko zela ba ebiso na tongo ke kende okozonga par exemple na ba panier 40 mais mokolo wana obelaki to force ezaki mingi te na nzoto ozongi nango 39 moko ezangi bakati oloboko bandeko na ngai eza ba masolo ya solo eza ya lokuta te na kosepela tro lelo yo biso na cadre ya Congo tozalaka na habitude ya kotanga ya kotala histoire ya kodia osa ba recherche eza très important pour na futur ya bana na biso bayeba historique to histoire ya mboka na biso parce que bato ebele baza kosakana lelo bato ebele basekisaka toboyi te que courtoisie faut ezala entre ba pays entre ba nation toboyi te que bato bazala humain. Ce sont des choses qui se sont passées avant, mais il faut épais Sarabiso Matéa, il faut épais Sarabiso ba leçon, il faut et rappeler la Kabiso parce que sans rappel, sans l'histoire, tu peux pas avancer. Tu peux pas il faut que sikani no outil, pe sikani no zokende. RDC a besoin de histoire wana pour te maina miso naye et si la kotanga. Tu comme en 1965, coup d'état. Bateau ba évité, le président Joseph Kasavubu, résidence surveillée, à Vandi Nakatia Boma, à Bandi Kobela, Baboye lié, voyage na Poto, Poto que pour se faire soigner, à cette époque-là déjà. Dictature et ses bandagi. Putsch et Salami, Kasavubu limogé, Aégo Koufa na 69, 4 ans après accession à pouvoir, il y a Joseph Désiré Mobutu. Oyo boyebi ndenge boyebi azolaki pouvoir à partir de Mandoki. A sali speech na na radio nationale à l'époque. Pour na kolobaketa à partir de minute oyo armée congolaise oyo yazali ko kamba ezui pouvoir pour calmer bardeur ya ba politicien bazoyo kanate. C'était tout le départ. Il y a arrivé à Mobutu na pouvoir. Mobutu a fait 32 ans. Faites le calcul. On est en 65. Tina 97, ça fait 32 ans. Pendant règne ya Mobutu, biso tozo kola. Tobotami aza président. Tozo kola aza président. Tolongwe na bamboka wana Mobutu aza président. Et même là, RDC Nini. Quelles sont les réalisations à Mobutu na époque wana? Qu'est-ce que Mobutu a apporté pour na mboka na biso? En termes économiques, rien du tout, parce que tout ça est à déclin. Mboka na biso à l'époque, ezaki mbongo ezaki ko se changer $1, ezaki 2 zaïrs. $1 américain, ezalaki 2 zaïrs. À l'époque, l'ère de continue ascension, Mobutu a eu pouvoir $1 ezali, ndenge na ebisibino 2 zaïrs. Mobutu a bandi kitoko pendant 5 ans, de 65 à 70. Tozomona nanu ba efete ya makambo oyo ezako yela biso parce que mboka eza nanu kitoko, mboka eza nanu malamu. 70 71, Mobutu a continué na zaïranisation. À l'obito retroussé ma manche, à partir de Sikoyo, de Robenga Maïsousoute, na Kombo Mindele va pesa biso. Bonne initiative. To retrouver ma ressource na biso ya kala, ma ressource na biso ya bokoko. Moto azalaki Joseph Désiré, azasusu Joseph Désiré te, atikali kaka Mobutu Sese Seko kukungwendu wazabanga.
ba prénom mindele ba longoli biso nyonso na ba identité na biso ba prénom mindele to longola parce que to komaki na non na poste non, d'où l'arrivée à ba poste non, parce que avant cela il y avait pas de poste non, il y avait que des prénoms et des noms. Biso kutu toza na chance ya ko porter ba kombo oyo Mobutu alobaki to porter poto ye ba quand même ba origine na biso. Mais so ok na ba île loko ba Guadeloupe, ba île ya ba Antilles, ya ba Antilles plutôt, ba Martinique, ba Guadeloupe, ba côté na nyoso, ba ye ba quand même pas ba uta wapi. So ok na Amérique, o uta mutu mwindu komone Wilson, mutu mwindu komone James, ba longola bango ba identité bokoko na pa ba kutu te sikani ba uta. Donc initiative ya Mobutu côté wana ezalaki malamu. Mais par contre a changé biso ba kombo, a retroussé ba manche, a sali nenga sali a longoli ba veste, a tchebiso a bakos, to boite. Mais en contrepartie, Mobutu a komi ko piller. Mobutu a komi ko s'enrichir. Mobutu a komi ko yiba. Aza susu na domaine oyo te ya kolinga mboka ekende liboso, a komi na domaine ya vol. A komi ko pesa na ba conseiller na ye kutu mateya, c'est-à-dire so boke liboso mindele, boye ba kobuka bango lokuta. Ba rotuna ye o nani, o non, o monsieur Pingaka senda buka bango lokuta, c'est ça son nom. Mais Pingaka senda ko comprendre que non, buka bango lokuta il a que non, tant ba poser ba question, yebela. Ndenge ni o répondre bango. Makambo mabe bandi buzo be bandi. E ba lobaka na ndaku soki papa oyo azo kolisa bino, oyo aza papa na bino, ye moko aza muyibi, oke bate na kati ya bana sur 4 ou 5, 3 bakoza apeka ba miyibi. Pour barolandaka exemple à papa. L'être humain ne suit que ce qu'on lui apprend. Être humain alandaka ke lokoyo bazoye kolisa ye. Yango bomoni que génération il y a plus de 30 ans. Nalobi bien génération entière, il y a plus de 30 ans na RDC, ils a pourri. Je l'assume, je le dis, ils a pourri. Naza bandeko ebele lelo, soko talibango, nenge bazaro koma, nenge bazaro réfléchir, ils a mawa. Or, ba papa na biso à l'époque, avant kutu ba papa na biso ba oba kende kelasi ba suka kutu na ba études élémentaires. Ba misusu ba koma même pas na ba 6e secondaire. Ba tchik lero aussi na ba 4e des humanités mbala mo ke ba formation ke musala. So bazo lobela yo na français yango. To bazo komela ozo mona ke o ba mutatanga ki penza. Oyo mutatanga ki ya solo. Les autres sont diplômés, G3, surtout G3 et l'équipe dans Mboka Nabiso. G3, et comment on facile na maloba. Et comment on bima facilement na masolo abatu. Na bilongi abatu. Ba comment ba G3. Mais yebisa et G3 wana. A komelo 2 phrases. Oh là. Mais batu wana nyo ses afoti na bango pétain. Balandi kaka ndenge na lobi à partir ya kimoyibi wana ebandaki na ba 72 wana. Mboke komi ko kita, mboke komi ko kita, mboke komi ko kita malembe. Ba institution nyonso komi ko beba. Tozalaki na bato yo bazalaki ba grand professeur reconnu mondialement. Batanga na ba ULB. Batanga na Lovanium. Lovanium wana bozoka ezali université oyo sala batu na Afrique ezaka RDCT, c'est-à-dire na Afrique mobimba. Afrique mobimba ils ont reconnaître université on a ba professeur bazaki kuna bazaki ba mindele. Ba papa na biso batanga kuna batanga na ba prof mindele. Mon père a fini ses études na université à Lovanium bazalaki 4. Dernière année, 7e année. Pour à l'époque c'était 7 et 8 ans. 7e année en médecine. Bah, vida 4 personnes. Ça veut dire qu'il y avait une sélection. Soko yebi ko lobate, soko yebi ko tangate, soko apprena ki matière te. Ozana moyen ko lekate. Oko corrompre nani. Oko pesa nani mbongo. Oko futa professeur nini. Po azana salaire. Azana nyoso. Azana mutuka. Na ikati kaka ya complexe wana ya université ba professeur bazaki na bandaku na bango gouvernement zo futa ba étudiant bazaki ko exceller comme étant mon père
bazalaki ba ndaku na bango tango aso abali maman na biso ndaku na ya liboso na vide classe te azana nous na université ba pesi ndaku parce que aza marié na mwana ya liboso. Ma grande sœur que je salue, maman Gégé Vita. Maman Germaine yayo yango wana. Kombo mère nanga, apesango sœur nanga liboso. Bozomona jusqu'où le pays était en forme. Ndenge nini mboka ezaki kitoko. Na elinga kovanda na RDC, ba mindele bazoya. Toza na tourisme ezotambola. Soko ke kota ba Goma kuna ozana ba Uvira, ozana ba tourisme ya kosakana te. Mindele bazo créer ba complexe en collaboration avec Banamboka RDC. Mais Mobutu azoyiba. Entretien ezo sala masusu te. Même ndaku na yo moko soko tongi yango. Soko zo sala entretien te au mona au bout de quelques années et bandi ba fissure. Ba fissure est là qui dit déjà qu'entretien zaté. Ça veut dire que suite est zaté. To mona ngo mingi lelo mindele so basali ba entreprise na bango bazo tombola ngo. Papa kufi mwana zui entreprise emati lisusu. Mwana apelera kokufa mwana nazui entreprise emati lisusu. Pourquoi? Parce que bazana seul but bango nyonso yako tombola entreprise ba bige yango mtezo sunga bango famille na bango batu nyonso. Et puis union na cadre de travail. Baza uni na cadre de travail nazolo ba bien na cadre ya mosala. Ce qui va divergence moko ezali na niveau ya famille et ko suka na cadre ya famille. Mais na cadre ya mosala mutu na mutaza mosala mutu na mutazo sala. Ba société zo se perpétuer ba année na ba année zo kende kaka liboso ezo kola mais biso e pa na biso ko bandaka kaka na ndaku na bino moko. Ko bandaka na palais na bino moko yo papa atonga. Soki papa tiki biso alongwe na mokili o nzamba bengi ye. Bokomi koteka. Parce que bolingo ezate. Parce que mutu nyonso alinga zala ye moko propre patron na ye. Parce que mutu nyonso alinga prouver moninga ke yende mutu akoki. Parce que mutu wana nyonso wana onaza kotanga wana alingi ke baya kosenga kaka ye. Omona payé par kala mingi te. Azana $10,000 na compte mais batu ba omona ndira za na 100,000 parce que niveau ya dépense aza ko sala. Eza sans calcul. Donc c'est normal que na moment on a batu ba boulele ye que non millionnaire. Or azana millionnaire te. Azana ka na 10,000. So azana 100,000 batu ba ebele azana 1 million. Pour niveau ya ko bimisa mbongo. Niveau ya ko sala ba kata, o biso to benga l'air na biso ba kata. Ya ko sakana te. Tolongwe kwa na 72 wana, toza ko poussa na tokomi na ba année 78 entre 78 na 80. Déjà côté ya Banjili. Pour la bana oyo ba koli na Kisasa pour ne pas citer na ba province. Côté ya bato ba ovana na Banjili, na ba Masina déjà ressenti et comment qui déjà ya passi. Entre autres ba oyo ba vandara ba Matete, Njili, Masina, tout ça to komona que ba te belé. Bakoma okende na bango ba poto. Mais nanu bandi ko koma na ampleur ya makasité. Mais batu bakoma kima déjà Kisasa pour na pas si so bazu cop pa bakoti njili baleki mikili. Bozana ba exemple ya batu ba Niarkos. Ba ya ba poto ba 73, 74. Mais ba ya ka ko tanga te. Niarkos ya ka poto ko tanga te. Ba kimaka ba pasi ya bakine. Bakimaka ba makambo za kosala malheur wana na Kisasa. Bazalaki na eloko mon côté déjà l'air wana. Mais ba oyo bazako vana na ba limité, na ba Gombe, na ba Mbinza, na ba ma campagne. Bazako sentir nanu pasi wana te. Pona bango makambo ezaki nanu mwa malamu. Ba année 80 eleki. Tokomi dans les années 80 entre 80 et 90. Pas si ça va continuer, ce qu'on peut se ressentir dans la République Mobimba. Tout ça, na tangwa Mobutu.
Mobutu a détruit le pays de telle manière que tant où il y a Kei, mon colo binotu boyebi na 97 ans, Mobutu a zako bimana mboka, mboka ezalaki par terre. Kabila le père est arrivé, Batouba Yambien Sengo, Bafungole la porte. Il n'y a pas eu de résistance. Résistance Morote Salamaki na RDC pour la Kabila. Sauf un peu de résistance na Kenge. Avant Bakota Gisasa. Et si là qui n'a pas rapidement. D'où la mort d'ailleurs du général Nani, comment il s'appelle encore? Mayele. Tant Mayele a yena quand tu as chipo ebisaba ba soda non bo kitsaba arme ba soda ba bengi asali trahison. Ba bengi traître. Et si ka ba betela Mayele Masasi. Kabila le père est arrivé en trombe comme un roi sur son trône. Mais malheureusement, Kabila le père c'était un bon nationaliste, on a trop reconnaître en Obisonioso. C'est quelqu'un qui aimait son pays. Mais le problème de Kabila le père, il n'était pas du tout diplomate, il n'était pas du tout politicien. C'était un maquisard. C'était quelqu'un qui était dans la brousse, quelqu'un qui était en train de faire des petites affaires, quelqu'un qui était habitué à des trafics un petit peu compliqués et qui se retrouve du jour au lendemain par l'AFDEL, parce que l'AFDEL a une mission sur RDC, la République. Et Kabila le père, tellement Kazaki entouré bien, il n'a pas su parler de la nation Moussoussa qui Libanda Nabiso. Oyo Bazaki n'a pas intérêt déjà na RDC. Il aurait dû savoir comment négocier avec ces gens-là. Pour te bisoto zala na ba intérêt na bisope, bango pe bazwa moi intérêt na bango parce que brusquement eko ça maté. Le monde est comme ça. Bon excusez-moi na expliquer mais le monde est comme ça. Pour le moment le monde est zabongo. Peut-être qu'un jour moto muindo pa okoma kolobala mundele que non avant il y a pas nanga visa nanga eza boyeto pesanga ba bloko boyeto boyepoko ta chez biso parce que c'est vrai que bobomba mokilo ko bongo na nango kaka. Pour ba mindele pe ba ressources na bango nyonso bazaka nango ekomi ko tarir malembe ba komi na ba problème ba koma déjà kutu na ba problème bazolukaka ba solution ndenge nini faut ba koka ko continuer rythme ya vie basi ba bandaki. Mais seule solution na bango pour ba koka ko continuer rythme ya vie na bango oyo ezapeka Afrique. Seul continent est vierge. Seul continent où exploitant na nous na niveau pena balinga ko exploiter là. Parce qu'il y a quand même eu des fils et des filles de ce continent-là. Il y a Afrique, oyo ba lobé la Afrique. Oyo ba se battre contre pour l'Afrique. Oyo ba linga Afrique pendant na nenga bo solo pe ba sala que ba vie na bango ba perda yango pour l'Afrique. Ba Martin Luther King wana bozaro kana ba Amérique ba lobé l'Afrique. Ba Malcolm X ba kana ba Amérique ba lobé l'Afrique. Ba Kwame Nkrumah ba lobé l'Afrique. Kwame Nkrumah na kati Afrique. Lumumba a lobé la ki Afrique. Batoubaza ebele, par exemple, eza ebele. Na bamboka pe ebele. Indépendance, 30 juin 2020. Est-ce que Togo sepela nango? Est-ce que Togo ki ko pesana ba joyeuse fête ya indépendance? Président Yemoko Fachi a outi koloba, outi ko sa allocution na ya lobi, na linga ki na sepela na sala commémoration ya événement oyo na ndenge moko elongo bani mais Covid-19 est bloqué. Mais est-ce qu'il y a que Covid-19 nous est bloqué? La situation politique n'est pas stable. Au pays, la situation politique n'est pas stable. Qui donne des ordres à qui? Qui est qui? Toloba, Tolobate. Fachi a la chance et belé parce qu'elle a aimé des Congolais, elle a aimé des Bissonioso. Batutu balingiye. Azongi c'est la biso bolingo wana. Ala ki sa biso ka mobali.
état de droit il va marcher malembe malembe. C'est vrai que vous bousculer ba makambuté. Intelligemment, il faut y aller tout doucement. Mais il ne faut pas que ça tarde. Le Congolais en a plus que marre. Tozongela nous, makamuna biso ya indépendance. Les années 90 et Longwe, 2001 boye, Kabila le père a Koufi, assassiné. Nakati a palais de marbre, à coup de balle. Jusqu'aujourd'hui, qui a tué Kabila Toébité? Il y a des gens qui ont été arrêtés, dans la prison Makala, ils n'ont jamais été jugés, ils ont clamé leur innocence Nabango, personne n'en parle. Joseph Kabila a eu au côté dans pouvoir. 2001. Propulsé YP par bateau bazaki autour ya paternel nae. Batie wana na bokonzi, ba mindele ba kiese, ba pesi ba félicitations, ba mboka nyonso ndimi, tokomi kotale la Kabila le fils, amema biso na émergence. Aye kotala biso 5 chantiers. 5 chantiers on a tilelo. To éviter et sala nini. 5 chantiers on a tilelo to éviter social à congolais et s'améliorera na niveau nini. Moi je pense que tilelo natindara toujours bon na kisasa na bandeko yangai. Tilelo je pense que na komi ko aider kutu plus que bandeko nanga na koma ko aider na bato baza kutu ya famille nanga te. Nazana ba anecdote. Naza même na bandeko kututé, c'est-à-dire naza na bateau ya ngai kaka na kati ya Kisasa a présenté nga pe mutu. Mais mutu wana par hasard bazwa ki téléphone, c'est-à-dire appareil na ya téléphone ba bengeli ngai, ba bengi nga na appareil na ye. Mais ya ebine nga te. Mais amoni nga na photo, to na nini moi quelques jours eleki ye moko sikoko lo téléphone a bengi nga. Po senga nga lisungi. Mais toyebani te. Alobi nanga peke non aza mutu ya tel. Limbisa vraiment ceux qui moyen zali o edenga na boy. Tozalaki nango te na tango ya Kabila le père. Tozalaki nango pete na tango ya Mobutu, mais na Kabila le fils tokomiti na niveau wana. Tokomati na niveau wana. Ça veut dire que le social du Congolais ne s'est pas amélioré, au contraire, ça s'est empiré. Tokendara Kisasa, tozongaka, tozomona évolution. Tozomona évolution. Ils ont boulevard du 30 juin, au Basala, 4 bandes de Montego changer social à Mwanamboka. Le Congolais a besoin de travail. Congolais, bazolo bageno alinga moussalate. Mais parce que moussale zate. Bon, va perdre na biso bagi ba Congolais. Mais ba travailler ba vie na parce qu'il y avait le travail. Ata jour moko to ninga mona geno a papa na bino alobi geno ngai na ina longwa na ngai na Kisasa na mema bino tuna poto ko vanda kuna po a moyen te. Jamais. Je me rappelle encore à l'époque Nzamba zwa molimo na ye tozaki na domestique na biso na komba Tedika. Ba sœur nanga na ba frère nanga ba koyeba de qui je parle. Domestique na biso na komba Tedika to utane banda inga. Inga oyo benza ba Congo. To ye na eti Kisasa. Tedika wana atongaka ndaku na ye na Ipen na coin avenue Yumbu. Azalaki mwana musala. Mais à cette époque-là, salaire au kabalo futaye et permettait qu'il y ait son portion de terrain na ye pe atonga. Mais le lobo ebsanga combien de domestiques lelo ezala domestique soki ya nani yango kuna akotonga ndaku na ye. Il y a plus de valeur ndaku mbongo eza suna valeur te. À l'époque, mbongo ezaki na valeur. Yango tozo ko implorer. Yango il faut tout ça ba bilan. To réfléchir na makambo nyonso bandeko nanga. To réfléchir na makambo ya mboka na biso. Je pensais prendre peu de temps, mais nazo mona genasi na komi na plus de 30 minutes ya koloba parce que malobeza makambo eze belé. Ezo sala pasi na mitema. Élection ekoleka na ndenge biso nyonso toyebeli alternance à liboso esalami pacifiquement
Kabila le fils à Longwe, Fachi à Koti. Mais depuis Fachi à Koti, niveau social, il y a des Congolais et Mati, to Ekiti. Il ne peut répondre. Depuis Fachi à Koti, est-ce que ça la musala naye? Dengue ba Congolais ba kozela to bazo tchaika ba bâton dans les roues. On vient de voir encore Chadari hier ou avant-hier, à la veille même de l'indépendance, dire aux Congolais botelema tokoki kondima makambo wana te. Mais tu t'adresses au président de la République. Chadari, tu t'adresses au président de la République. Il faut tomber la distinction entre FCC, parce que ça mélange, il y a un parti politique moko pro-Kabila, KHP, ça il y a une différence, parce que il y a un groupe, il y a un parti politique pro le gouvernement Fachi, tout ça et les autres, UNC et tout. Na institution où bengi présidence de la République, niveau et respect, il faut que vous en ayez un président de la République. Parce que c'est lui le garant de la nation. C'est lui le porte-étendard. Vous avez lancé les défis à l'Ikamounini. Les lots que non, yo Chadari, que non, au monique État est comme une dictature. Mais bino na niveau na bino à l'époque. Est-ce que Batukutu Bazaraki ne fût que na moi procès moko boepo a ibimbongo? Dictature a solo yango wana. Les logo tout tozo mona que bazo kangape batu bakoti pe boloko atakuta ko sala 5 ans kaka atakuta ko sala 3 ans makoti boloko pour ba juger pe bakangiye. Mais mutu pe aza en poste. Je parle de Vital Kamerhe. Na époque, na bino boko kanga mutura Vital Kamerhe, directeur, il y a bureau et président. Directeur de cabinet, bureau au président boko kanga ye. Directeur, il y a bureau et président, il y a Kabila. Directeur, il y a bureau et président Mobutu. Directeur, il y a bureau et président, il y a Kabila le père. Bolinga boko kanga ye, to boko kanga ye. Bozolo ba dictature nini. Soto bito tanga ba dictature et salami na époque na bino pendant 18 ans. Les autres commis comme on a besoin ça ba geste ya lokuta. Bo aider population ya lokuta. Pendant que le mbongo besoin ko bimisa pour bo aider soi-disant population, ya mbongo ya l'état. Chadari toi pendant ba campagne électorale. To moni nengo pesi ba tchala mwana ba ndeko na ngai nani musicien wenge nani Tata Mobich ba 2500 na podium. Les rois no yeba kiteke mbongo wane ko aider mboka. Ozako bouleka oko ma présidente. Boza ozo baba nani yango vraiment. Je pense que bozo baba bato bazaki autour na yo wana. Oyo bazo penser que demain ils vont revenir. Vous reviendrez plus jamais. Bozo nga soutien. Na pouvoir na lobby. On n'a pas besoin de ces gens-là. Le peuple congolais a assez été humilié comme ça. Il a assez été détruit. Voilà un petit peu bandeko nangai oyo na kwa lobana oyo nazo ressentir na journée oyo ezali journée commémorative encore. Il y a indépendance, il y a RDC. Ba makambo ezali o peut-être na bosani bolimbisa po makamusu pe zaka omona soko lobi pe mingi okokende au-delà pe koza kitoko te. Mais néanmoins na gardant na motema te. Mais naza na bateau ya ngai pe na pembeni yo toko solo la pe na ndenge na biso pour to meka retrouver ba solution na ndenge na biso ya moke. Mais boye ba ke na moke oyo bato bakoko sangisa ebimisa toujours eloko mwa munene. Merci encore. Ndeka na lobaka ovanda malamu na mabota na bino bosunga ya bino mabota. Ba oyo baza ba parents bakengela bango bana bakolisa bango malamu. Bino pe banga bozala toujours na respect na ba parents na bino pe bomeka kotanga bakela si poto na besoin nango pomboka na biso ke liboso boza malamu na mabota na bino to mona ya mikolo ezoya. Merci.